Salut mes frères et sœurs, par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, na ile sur le boson abino ko bakisaka ka ende plus no kola kotia katiranga ninenga kina loba mukwa lelo tolo bela lisolo ya Tabita. Tabita zalaki nani? Tabita zali mutu nini Tabita asalaki ya malamu na bomo inaye oye memela ye sengo memela lobiko memela ye délivrance ya solo bomo inabiso pe esenge toyebaka tozali banani mingi soki tomoni ba papa ba mama ya solo se ndeko mwasi aza na zemi mama na zemi okomona koloba nini ote mwana ngo nazobota ifo na pese kombo ya Dorcas ifo na pese kombo ya Tabita mingi to utiza Tabita lisusu te me mingi ba utilizaka Dorcas. Tabita kaka yango eza koloba Dorcas. Dorcas eza kotalisa biso gazelle. Donc soki toluki nyama gazelle ezali nyamoyo soki na komona mutonsa koko sepela na poso na yango lolenge ekendaka mbangu lolenge azaka na vitesse ya solo kombo gazelle ezotalisa rapidité na kati na rapidité wana kasa benga maki mwasi ya rapidité mwasi azaki flexible mwasi ebaki koyoka mwasi ebaki kosunga mwasi ebaki kosalela baninga bolamu ndeko nanga tangu toza kobota bana opesi mwana kombo ya Dorcas yeba komema mwana pe na nzela Dorcas yeba pe kotalisa mwana lolenga za koporte kombo ya Dorcas nzambe na pesi kombo ya Dorcas yote kaka pamba mebi lembo ezalaki kati na Dorcas elanda mwana oyo yo moto telema kolobi ya solo ngana Dorcas ngana Tabita ya solo kombo kitoko na koyoka kasi tango toza koporte bakombo ba Dorcas toza komema bakombo wana eske toza koyeba ke nini ezali nini na bomoi na biso soki tokoyeba ke makomi na nzambo tokotangaka mikolo nyonso ezali testament ndeko nanga tokoyeba kosalela yango lelo tokomona bomoi na biso ekotungisama tozangi kimia tozangi bisengo okokuta ndeko nyonso atande konango kutie na immeuble kutie na château okutie soki atambolaka likolo ya mai me ana bisika lelaka na nini Yesu masi akufi na ekulusu kasi kino lelo tokozwa kaka kimia te na ntina nini Yesu masiya atikaki lola aye na mokili oyo kasi kino lelo tokozwa kaka esengo te ndeko nanga esenge tomisosola tomitala lolenge tokomitambwisa toko mitambwisa selo la volonté de Dieu ou bien toko mitambwisa selo kaka ba plaisir na biso pe lolenge kaka toko loba te ba benga nga Tabita ngana na nga lokola Dorcas mingi toko porte ba kombo me toko kwa kosalela ka yango te eza lokola pe toko ndimela ka Yesu masiya ya solo na ebiye ya solo na ilandaka ye ya solo na zali mwana nzambe me eske tozeba kosalela kombo oyo tokolanda Yesu masiande na lobaki mingi tondimela ye mingi toyebie me poto landa ye tozalaka toujours moke soki toke na makomi na nzambe eza koloba biso nini Actes des Apôtres 9 36 à 40 eza koloba na biso à Java vivait une femme disciple du Seigneur nommée Tabita en grec Dorcas ce qui signifie la gazelle. Elle faisait beaucoup de bien autour d'elle. Elle venait en aide aux pauvres. À cette époque, elle tomba malade et mourut. Après avoir fait sa toilette funèbre, on la déposa dans la chambre au premier étage de sa maison. Or, à Java et tout près de Lydda, et les disciples avaient appris que Pierre se trouvait là. Il lui envoya donc 2 hommes pour son arrivée. On les conduit dans la chambre. Toutes les veuves l'accueillant en pleurant. Elle lui montrera les robes et les autres vêtements que Tabita avait confectionnés, car il était encore de l'heure. Pierre fit sortir tout le monde, il s'est mis à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps, dit, Tabita, lève-toi. Il ouvrit les yeux et aperçut Pierre et s'assit. Celui-ci lui donna la main à l'aida de s'élever, puis il rappela les croyants et les veuves et leur présenta vivante. La parole du Seigneur. Tabita bolamu na ye ezongisaki bomoi kati na ye. Kasi lelo ndeko nanga soki tozongi na makomi na nzambe na kotanga lolenge bomoi ya Tabita ya solo tokoloba akufaki na musuni.
ya solo tolobi akufaki tolenge mutu nyonso un jour akokufa na ye ndenge nalobaka ni etalisaki so Tabita azonga akontinue kosala bolamu oyo ya bande kosala ya solo lelo na koloba likambo ya bamama natiki nano bapapa pembeni ya solo lelo bana Nzambe ezali ya biso nyonso kompe toko bongola Tabita na ngambo ya botata comme Tabita na ngambo ya bomama eza na problème te mais c'est la parole de Dieu eza kotalisa kaka lolenge tokotambwisa bomoi na biso na se ya moi soki totali makomi na Nzambe Tabita azalaki kaka mwasi kaka pamba te baloba ete kaza mwasi oyo avandeka na mboka quelque part azalaki mwasi oyo ayebi Nzambe baloba azalaki disciple du Seigneur do azalaki mwasi andimela Yesu Masiya azalaki mwasi ayebaki bonzambe azalaki mwasi aki kotambola kati na bonzambe ndeko nanga biso basi poto ndima muninga mwasi ezalaka pasi mwasi po ndima muninga ne mwasi ndeko na ngai totikala kosala ngo te okozala kaka na place moko il faut bato ba critiquer bato il faut ba finga yo muninga mwasi okomona ta quelque part bakotombola yo okomona kaka il faut akitisa yo eza na biso basi okovanda moyo mtu msa biso na sepelaka na mama Josia na bi wapi mama Josia yo yebi bien te akobimisa na maboyi oyo ngai moko mukolo nzoto kutu na yebaka yango te me ya kobimisa yango eza critère na biso basi solo baka exceptionnel bazali mais majorité yango bajigelaka mokili si mwasi Tabita azalaki mwasi ya pamba te azalaki disciple na Yesu Masiya be azalaki mwasi aza kotambola selon la parole de Dieu pe kotambola na kati na bobangi na Nzambe etindaki ayeba kotala pasi ya bamisusu aki kosala bolamu ebele tout autour na ye pe surtout na kati na babola mingi lelo tokosambela ebele so balobi baluka communauté na biso na likambo ya kosambela en tout cas soki yango mute kokotisa biso lola mutu kongole moko te akotikala biso nyonso tokokende soki na likambo ya parole de Dieu ya Yesu Masiya soki lolenge biso toyebi yango nde kozala fungola lola na bazi kongole moko ta kotikala kasi soki ekomi tanto luka bolamu tozaka toujours bato ya soka lobo biso toyokaka na misala na biso tosalaka mpo na nini eza kokokana te kasi Tabita eloko nini ezongisaki na bomoi nini ezongisaki Tabita na bomoi bolamu na ye balobi ni na makomi na Nzambe elle faisait du bien autour d'elle ande kosala bolamu tout autour na ye ika babola bande kosunga ndeko na ngai muto porta komba Dorcas oportango kaka pona plaisir ke mama na tata bapeso komba Dorcas kasi tango okoli ozi conscience ne lakisa te ke ozonga na makomi na Nzambe etaliso komba Dorcas oyo porta signification nango nini ndeko nanga makambo ebele tokokuta nango na mikakatano na bomoi na biso tokomisosola te tokopesa exemple na kola na kombo ya José mais un certain tata ki kobaluka Josiane ane wana na bakisa na sima lelo na sosola yango ane wana na bakisa na sima kombo nanga ebo na yebi lelo na sosola yango eyara mokomso pete na koteya yango ndeko nanga bakombo to portaka yana bilembo na bomoi na biso bapesaka kombo bipesela te kombo eza na impact munene na bomoi na biso opesi mwana kombo ya Dorcas kasi soko tali bomoi ya mwana wana bandabu mwana na ye kino ndenge akola ti ndenge akomi mama kino ndenge abali ti akomi kobota bana bolamu kati ne monanaka te bolamu ezalaka te solo naloba nayaka koedifie bino kointerpele bino ntango bokende kolanda baprédication bososola nini bakolobela bino omema kombo ya Dorcas me oluka oyeba Dorcas kombo yo porta abande kosala nini olobi abande kosala malamu mingi yango tika na pesa mwana kombo ya Dorcas me bando bota mwana yo ya Dorcas akokisi 5 na entourage ne ya bana 5 acte ne ezalaka ndenge nini comportement ne ezalaka ndenge nini aza mwana yebi kopartage na baninga aza mwana yebi kozala esengo na baninga aza mwana asangisaka baninga aza mwana tout azaka na bolingo na baninga
mama yo mtopesa mwana komba Dorcas. Dorcas akokisi 12 ans, akokisi 18 ans. Amemika comportement ki Dorcas wana. Dorcas akokisi 21 ans, 25 ans, bali abandi kobota. Azaka na komba Dorcas wana, signification Dorcas wana ezo sana bomo inaye. Bakombo toko pesa kana bana. Kasi akufaki ya solo na lolenge ya musoni. Kasi bolamu na ye egangaki. Na tina ni bolamu wa Dorcas egangaki. Na tina ni bolamu wa Tabita egangaki. Lelo soko tali bomo ina yo. Bisika yo vandaka. Lelo soko zate bako reklame one eloko. Entourage na yo. Lingomba na yo. Ba fami na bino. Bandeko na yo. Soki lelo zate bako reklame yo. Continue kosala bolamu na yo. Ato moni bapasi, ato moni mikakatano, ato moni minyoko ya ndenge nini. Ndeko nanga kozongisa mabe na mabete. Continue kosala bolamu. Nalobaka bolamu na biso egangaka. Bolamu wa Dorcas egangaki. Soki yo poza disciple na Yesu Masia. Ondimela Yesu Masia. Oyebete Yesu Masia kufa nekulusu po ete yobika. Bombo ina yo kabango kati na Yesu Masia. Olala kolamuka ko ebite mobikisi na ezali Yesu Masia. Ndeko nangelo kona koyebisa yo. Continue kosala bolamu. Soko zali moto kabaka. So zali moto sunga kasunga. So zali moto yo kanisaka bato kanisa bato. So zali moto yo zalaka na pasi ya baninga mema pasi ya baninga. So zali moto ata muta sali yo likambu. Oyebi kozongisa bolamu. Ndeko nanga bolamu egangaka. Dorcas abelaki. Dorcas akufi. Me bolamu na ye egangaki. Pe bolamu na ye epesaki bomoi. Ndeko nanga ndengo lala kolamu kaka. Bolamu na yo ekoko peso bomoi. Soki Tabita Pierre aki kobondela pona ye. Poete bolamu bandeko baki ko reklame bolamu. Bolamu ane ganga kipe na kati na molimo. Poete soki bango bakoye koganga bolamu na ye. Kasi ye moko azalaka malamu te. Tabita kokai kosekwa te. Tabita soki asekwaki. Tabita soki azongaki na bomoi. Soki Dorcas azongaki na bomoi. Paske ye bolamu batu bagangaki. Pe bolamu anezaki kati na ye. Mingi lelo tokoma koluka bolamu pona bentere. Te mutana sunga kanga, mutana pesa kanga, mutana to yokanaka, mutana to tambula to zabatu moko. Na luke te pona intere nanga moko, na meki ko reklame. Te azalaka ne mutu malamu. En tout cas, botiko kosele makampaske nga moko na zo mona intere. Me mutana ye moko ayebi azali mabe. Pierre abande ko intercede na bolamu oyo Tabita abande ko sala. Mbe makomi na Nzambe eza koloba na biso. Toutes les veuves l'accueillera en pleurant. Elle lui montrera les robes et les autres vêtements que Tabita avait confectionnés quand il était encore de l'air. Ni Pierre aye. Bango nyoso babandi kolela. Bango nyoso batungisa babandi kobimisa biloko nyoso Tabita bandi kosala. Tango atala lobi ya solo bino bokumisi ye. Bino botalisi bolamu na ye. Siko bino tubo bima. Ngana ye na korne ito tikala. Pierre atikala ki na kora Tabita. Pierre abitiaki a genou. A prier. Maloba nini Pierre abande kotalisa Nzambe pona Tabita. Malobo yo batali banda balobaki. Yango maloba Pierre abande kobimisa. Ka batu bakoko betelo maboko. Batu bakoko kumisa yo. Batu bakoko tombolo koza spécial. Batu bakoko komiso bisika meme Nzambe za komonela yo te. Batu bakoko sala nyoso pona kotombolo kopeso lokumu. Pierre asalaki nini? Pierre abenganaki batu nyoso. Etikalaki Pierre kora Tabita na présence ya bonzambe. Kotalisa Nzambe bolamu wa Tabita. Nzambe ngai te. Tabita batu baza koza na bezene po asunga kabango. Batu baza koluke po etalendisa kabango. Batu baza koluke po etasalela kabango. Sikoso mememo ete osali pasi na kati na ba oba tikali. Tiketa sisa musala ayaki kosana mokilo yo bongo yo zuaye. Maloba ya batu oyo babande kotombola ki Tabita na bolamu na ye. Malobo babande kobimisa. Maloba ya Pierre ekomi de maloba.
bamatisa yango epa nzambe ekuti mpe Tabita ye moko kati na ye azali lolenge wana epesi bomoi kati na Tabita. Yango nalobaka Yesu Masiya aza verite. Verite nezali nini? Bolamu o eza kati na nga Josiane, yango nde bolamu mokili eloba, yango nde Nzambe mpe aza komona. Nakoko mibeta tolo naka mutu malamu na malamu. Bata mokili balobi na malamu, me Nzambe azomona ne bolamu te. Ekopesa nga bomoi te. Yango Yesu Masiya alobaki, nayaki kopesa bomoi na ba oyo esengeli bazwa bomoi. Naki kopesa lobiko na ba oyo esengeli bazwa lobiko. Bolamu na ye ezalaki kaka te bato na mokili, me bolamu nezaki kati na ye moko, pe Nzambe amonaki bolamu wana azongisi Tabita na bomoi. Kasi yo ndeko na nga lelo na tuna. Soki Nzambe alobi lelo mokili reklame bolamu po na yo. Mokili reklame bolamu na yo. Lokola maloba wana ezalaki pe juste liboso na miso na Nzambe, Tabita zwaki bomoi. Lelo tobondelaka po tozwa bomoi. Lelo tokotika nyonso tokoboya mabe po un jour tozwa bomoi ya solo. Ndeko nanga, eske bomoi yo Tabita bazongiselaki ye? Yo nanga toza capable kozwa so bomoi? Yo nanga toa capable ke ndenge tovandi boye baye kobondela po na biso o nyonso ekufaki kati na biso ezi bomoi? Tolona bolamu, totambola kati na bolamu, ene memaka kufa, molile memaka kufa, jalousie ememaka kufa. Bolamu ndeko na yo zwango lokola bolamu na yo. Esengo ndeko no zwango lokola esengo na yo. Kimia ndeko no zwango lokola kimia na yo. Po etata yo lobi oboma nzoto. Bolamu eza kati no ndoso eza ya ye. Ato lobi osala zuwa. Omi boma. Osala nyose nko sala. O eze pa na ndeko nange koye pa ina yote. Pourquoi siko to boma naka? Oni komona mutu na eloko ya malamu te. Oni komona mutu asala eloko ya malamu te. Oni kosala eloko ya malamu te. Tokolukaka mabe na mabe. Eske ndeko nanga soki obandi koyina ndeko na yo po asala eloko ya malamu, eske eloko ya malamu wana ekobongwana ekoyepa na yo? Jamais koyepa na yo. Tabita eloko ezongisaki bomoi kati na ye, bolamu na ye. Luka te okufi na musuni, oke kokufa esu na molimo. Ndeko nanga, biso ata mokitoko ya koreklame bolamu na yo. Kasi molimo nezaki na kati ya mabe, libondele ya Pierre ekosala nango eloko moko te. Po bolamu aza kotalisa Nzambe, molimo neza nango na bolamu wana te. Bolamu aza kolobe te Nzambe, balobi mama Josiane azali mwasi malamu, ye afukami Nzambe. Tala batali singa mama Josiane azalaki boy. Nzambe atali maloba ya bato. Malobo Pierre ayeli na oye ayebi eza nango moko te. Ndeko nanga bomoi ekozala te. Nga yango nalobaka, tokoki kobatama bato nyonso. Tozo sala sambla ko prier, sambla ko sala bolamu, mais soki eza ko uta plus profond ya mitema na biso te. Eza ko uta na kati na mitema bolingo te. Yeba ke kufa mutelati biso. Kufa mutu toko tambola na yango. Bolamu wana ko sala tanke eza na nzela na mabe, ko reklamo ata bipai moko te. Yango tolukaka tango nyonso, toluka tosala ko ezali ya malamu. Kombo toza kozwa kenga Tabita, toyeba ko enseigner bana na biso Tabita zalaka nani. Mwana zokola zoyeba de kombo nange eza signification nango boy. Kombo nange lobaka boy. Esika mwana zokola na bilembo wana, pe kombo wana ezi bilembo. Tango azako se présenter na miso Nzambe. Tango asale na Nzambe bako bondela pona ye. Tango makambo ne nyonso ekozala mwa pasi, esengeli kaka belela Nzambe. Kombo na ye, bolamu na ye ekolongisa malolenge elongisa mekati na Tabita. Ndeko nanga, soki na place yoso baka lève toi ezalaka longwa na kati na mabe. Po ete mutu nyonso batelemisaka azalaki mutu akovanda. Tabita tango akufi azalaki akovanda. Na kovanda vandaki azalaki suna bomoi te. Tabita kokesi kosalelo mote parce que azali amokufi. Pierre aki kotelemisa ye, Pierre aki kozongisa su bomoi kati na ye, po ete a continue kosala musala atake disciple ya Yesu Masiya. Atelemisi ye, abengaki ba croyant, pe abengaki ba veuve, ba o nyonso baki ko réclamer bolamu na ye, pe presentaki bango viva. Pona nini bandeko na babande kolela.
nana kosunga biso, nana kolendisa biso, nana kopesa biso subilamba, nana kosunga biso, nana kotalisa bango gloire na Nzambe. Ke Nzambe aza na bomoi, Nzambe azosala, amemaki susu, amemaki susu Tabita ya kokufa te, mabimaki na Tabita ya bomoi. Tikete Nzambe azongisela yo bomoi. Na bolamu na yo eza kati na yo. Bolamu eza kosimbo butu moi. Nzambe azongisela yo bolamu na yo. Nzambe azongisela yo bolamu na yo. Petango aza kozongiso na communauté, na libota, na baninga, na bandeko. Ozonga mutu ya bomoi. Ya liboso fungola misu na yo. Mituna, naza wapi. Nazo sala nini awa. Na nini komelinga. Makamuninga na kutani na yango. Fungola misu. Nzamba fungola yo misu. Atalisa yo. Eske oza na kati na nzela na ye? Oza na kati na mabunga? Oza na kati na molili? Oza na kati na trouble? Po balobi nini? Ya liboso fungola ki misu. Ndeko nanga, tangu misu efungwa makabiso, mutu amitunaka o makamuni na komona. Me oya fungoli misu, ayebaka ko discerner le bien le mal. Ndeko nanga tikete misu ne fungwama. Tabite loko aliboso, misu efungwama. Pe Pierre atele misaki. Tangu bako tele misayo, tiko telema na kati na bolingo na Nzambe, na kati na bilembo na Nzambe, na kati na gloire na Nzambe, na kati na connaissance ya kwebete Nzambe azali juste. Bolamu nyonso tosalaka ezalaka na lifuti. Tabita zongaki na bomoi. Ndeko nanga okoko zala tamsu bato ya butu bakondana yo na mabe. Me telema bolamu na yo ekotinda ba chaîne katana. Ekotinda bango moko baza na confusion. Ekotinda te bisika esenge ba réclamer yo na mabe. Bango mo ba ko réclamer te po bolamu na yo eleki makasi. Bolamu eleki de bako kwa kosalo mabete po bolamu eleki kati na yo. Yango na lobaka mwinda na molile kwa bitaka te. Bako tielo ba poison eko salo eloko moko te po bolamu eza kati na yo eko nettoyer nyoso. Bako tielo bitambe na kufa ndenge nyoso. Bolamu eza kati na yo eko brise nyoso. Bako memo bisika na molili mwinda eza kati na eko ngengisa. Ndeko nanga bolamu wa Tabita ezongisela ye bomoi. Lelo soko moni ba mamebele ba ko porter kombo a Tabita, kombo a Dorcas po ba yebi ete ezali kombo a bomoi. Pesa melaki mutu nyonso te kombo ne ekuta ekomama na kati na buku esanto. Soki kombo a Tabita ekotaki na buku esanto po ete ko bolamu na ye egangaki na mokili, egangaki na lola pe Nzambe atalisaki bomoi kati na ye. Utosalaka bolamu, continue na bolamu na yo. Yo muto tambolaka na kobanga Nzambe, continue na kobanga Nzambe. Yo muto tambolaka tango nyoso na koluka mwinda Nzambe epela kati na bana na Nzambe, continue kosala musala na yo. Ndeko nanga atabo kile kochola yo, atabo kile kofinga yo, atabo kile kokoloba nine sengele loba. Yoka mungongo na Nzambe, tambola na mungongo na Nzambe, tambola na bilaka na Nzambe. Luka oeza ko sepelisa Nzambe, ko luka te sepelisa mokeli. Soki Tabita ki kosunga babola, pe kosunga bato baza tout autour na ye, po ete bolamu ya Nzambe ebande ko ganga kati na ye. Compassion ya Nzambe ebande ko tambola kati na ye. Ngo epesaki bomoi. Ndeko nanga bisiko zali. Eske bolamu nekoko mema pe bomoi kati na yo? Bolamu na ekoko mima pe bomoi kati na entourage na yo. Nanga yo muto yebi. Na loba kaka na aka ko edifier bino. Pourtant bokolanda ba prédication na epesa bino connaissance to longa biso na mabe po ete mokena likona setanga koya wa loba ke eske na kokuta kondima kati na bino. Ndeko nanga ya motuya kolanda Yesu Masia toko yoka e toko landa kaye tondimela ye. Kasi ya motuya akokuta kondimana kati na biso, akokuta bilakane kati na biso. Pe lelo soki mabe ekwei ete mokili gangi bolamu na yo, pe bolamu wana Nzambe ayoki yango pe alobi te ya solo azalaka mutu malamu tika na zongisa bolamu kati na ye. Eske ndeko nango za dine nango? Soko zali dine nango ndeko nanga kumisa Nzambe na yo, adore ye po ete balobi omiyebi Nzambe ayebi yo, Munguna pe ayebi yo. Yana mutu mususu ayebi yo te. Mutu amiyebaka na Nzambe na Munguna
alors tambola kati na crainte de Dieu, tambola kati na connaissance, koluka te osepelisa mokili, mais luka osepelisa apesa kopema na bomoi. Tikete nzambe na lola pambola bino, mokeli na likolo na se, na benga ke juste fidèle, le chemin, la vie, la vérité. Nzambo a bongo la komokili bongo la kate. Nzambo a pesa ka bomo bisika bomo izalite. Nzambo a zongi sa ka bomo. Lolenga zongi sa ki bomo kati na Dorcas. Tikete bolamu na yo. E zongi se la yo bomo kati na kombo na Yesu Christ azali notre rédempteur vivant. Jésus-Christ Nazareth qui vous bénisse. Merci beaucoup.